Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Kaka ndenge Mama Rosalie outi koloba. Bato oyo bazali koyeba te ete bango moko basi ba légitimement Joseph Kabila sans ke ba miyeba. Bango moko baza koyeba te ke basi ba reconnaîtra que Joseph Kabila azali mwana ya mboka 100%, makila ya mwana ya mboka 100% sans ke ba miyeba. Bandeko tango Jean-Pierre Bemba alingaki kosala ba élection na mbala ya liboso, to moni esika congolais moko ta protestaka pona koloba ete non ndenge ezali wana Jean-Pierre Bemba azali mwana ya mboka, Joseph Kabila azali mwana ya mboka te, donc ba élection ekozala te parce que soki boyebaki ke azali mwana ya mboka te, donc directement bolingaki bo contester. Mais bino lokola bozalaki na mayele mabe boyebaki kaka ke na ba élection tokozwa wana nde bo reconnaîtraki ke Joseph Kabila azali mwana ya mboka. Siko lokola bomoni te bozwi te, bokomi kolinga koya kotalisa batu ke azali mwana mboka te, bomoni te ke meme ba mindele ba européen bazali koseka bino yango na ba makambo tozali koloba ete esika bazali komona Ngbanda azali aventurier, un comédien. Bande ko na koyebisa bino eloko moko Allemand moko awa na Allemagne aye alobi boya pe nazali koloba makambo nazali koloba na lingi ete ba peuple nyonso tu ya Congo ba yoka yango, ezala bato ya ba radio na bango mike mike basali ba yoka yango. Allemand na alobi boye alobi Monsieur Roger na koyebisa we loko moko na ba problème nyonso tu oyo biso ba européen ndenge tozo komona na makambo nyonso ndenge za koleka na ba problème nyonso to yo ba pays ya Union européenne baza ko subir. Alobi ete ba européen basi batondi bazo koka lisusu te. Alors alobi boye makambo eleki na Côte d'Ivoire ndenge babo asali evandi na kati ya mitema ba européen baza kotalela kaka. Oyo pe eleki na Tunisie evandi na kati ya mitema ba européen. Oyo pe za koleka na Egypte evandi na kati ya mitema ba européen. Alors aye koloba boye alobi Monsieur Roger Keba na koyebisa eloko moko ndenge ezali wana soki ba opposant na bino basali attention te bazali kolinga ko troubler programme nyonso Union européenne sali pona Congo pona kolinga ko sala ba trouble. Alobi que rien n'empêche bakanga même Ngbanda bakanga même ba leader ba ko sala makelelo ba général munene ba transférer bango mbala moko na CPI po balobi ba européen basi ba lembi trop c'est trop. Donc ba moni ete maye se komi déjà na suka, donc c'est sopani alobi siko ba makelele obino nyonso ba congolais boza ko sala boza batu moko neti boza ko sala makelele mais boza ko yeba esika niveau ya makambo ezate. Un allemand ayebi singa bongo alobi ke ata babiloko bozo sala obo bamindele abike awa na Europe tango bino boza ko bimangulu mulo toke ko marché banini bango baza ko mona neti boza ko emmerder bango parce que tango baza ko tala Congo za 8000 km bino bat boza ko sala makelela wa boza ko tala ba mobulu ko panza ba magasin ko sala n'importe quoi et puis ba programme ya ba policier na bango zo za perturber pona eke ba ko sala likamususu bino boyeli bango programme au marche il faut sikoyo ba luka ndenge nini ya ko sécuriser marche na bino wana nyonso tu ezako baza ko bakisa yango ezako tunda tango ekoleka. Alobi ete Keba alobi po jusqu'à présent pays moko ya Europe oye lobi ete non a Kabila ezali te. Ba peuple congolais bo fungola matoyi makambo na koyebisa bino wite pa na ngai te epai ya un allemand po mingi bakanisaka ete balobaka ete politique ya monde etambolaka kaka epai ya ba français etambolaka kaka epai ya ba belge na ba américain, mais mingi babosanaka ete allemand zana liloba ya munene alobaka na kati ya ba décision ya makambo nyonso elekaka na Afrique.
nazali kozongela lisusu peuple congolais fungola matoi mingi bakanisaka ete ba français nde bazwaka ba décision ba anglais nde balobaka mais mingi bazali kobosa na ete tangu ezala ba français ezala ba anglais ezala bani tangu bazwaka likambo bavandisi na mesa tangu bazozwa décision na likambo kokanisa te ke sukaka kaka entre bango na bango avant ba conclure décision wana batouchaka toujours Allemagne mpona kolakisa ete Allemagne azali na grande partie ya influence na kati na makambo oyo etali ba pays Afrique eloko nde bino boza koyeba te parce que lokola ba congolais mingi bavandi kaka na ba France na ba Belgique bazomona kaka ba France ba Belgique mais bazoyeba te ke Allemagne azali na liloba ya munene boza kokanisa ete oyo ezali makambo oyo tozali kokosa mais Allemagne azali na likambo na liloba ya makasi na kati na ba décision mingi ezwamaka tango mosusu balingi basala ou bien coup d'état na mboka boyo ou ba changer président banini tango bavandaka ba réunion na bango bino bokanisaka ko France alobi obe non balma pe balobaka mais allemand na lobi boy pour le moment Europe ezali nanu na besoin de Joseph Kabila alors boy bisangai makelelo bozo sala ya nini po bino bolingaka bayebisa bino kaka toujours vérité soki balobi vérité bo epa na bino ezaka neti on dirait batie bino likonga bolinga kondima vérité te mais boyeba yango balobi ke pour le moment baeuropéen baza nanu na besoin ya Kabila Joseph Kabila na kati na mboka na biso République démocratique du Congo alors siko makelelo bozosala ya nini tango bozoganga kala te tokolelisa kala te bokolelisa bokolekela wapi nani yango ko permettre bino ata soki bosali mobulu na Congo ke balo bozwa bokonzi alors c'est que boyebi na bino politique te boyebi politique te ta bangwanda o bayebi ba politique te bangwanda bazosala biloko moko ke bazotante mpona bayebisa na ba européen ke botala ba peuple basiliki tala makambo eleki mais bazoyeba te ke ba européen baza na vision na bango mususu bandeko yanga tozoloba papa mama vanda na yo na ndaku tika kobebisa tangu na yo pamba tika kobebisa tangu na yo pamba bandeko soki ba européen bazalaki na besoin ya président Joseph Kabila te bolanda yango malamu soki ba européen bazalaki na besoin ya président Joseph Kabila te na Congo mokolo oyo Tshembe ya kufaki nde mokolo oyo ba européen balingaki baluka ba raison pour pression banda ya makasi pe mokolo oyo Armand Tungula kufaki bango pe balingaki baluka raison moko mais bomoni basini wana nyoso il fallait bozala batu ya mayele elobela bino ke batu wana pour le moment bazana nous na besoin ya gouvernement ya Joseph Kabila na kati ya Congo mais bozo comprendre kaka te alors que soki boye tozomona ke na bino pe batu yango boyebi politique te bozo sala kaka ba makambo ngulu alors ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba